Ezaka kakosi latine na mangembo bet peret ba chaîne de prière ya ba mama nyonso o ezalaka mokolo ya lundi eza kokoba kuna elongo na la fille du prophète Blandine Teka kuna nde makambo ya somo ezoleka kuna ba délivrance pe ba lobiko ezosalema kuna bolanda elema oyo. Nzambe ya la fille de prophète Blandine Teka azako sala kaka na mangembo bet peret na o etali ba chaîne de prière ya chaque lundi na boelendi oyo ewuti koleka ezalaki lisusu somo penza ba mama bazalaki wana ebele pona kozwa bikamwa na bango boyoka ndenge balobi. Lelo nzo masebiso makambo akokamwa ya minene ya somo. Malgré ngai ça nga deuxième fois nga koyawa mais en tout cas na sepeli makasi na mateya na prière toza libre parce biso ba sujet sambela na ndenge na yo awe yate ko joie boye sala boye te biso ka awa Jésus lelo lendi ezaka lendi ya victoire bisika yo zaya ya bata malade bazobika biso yeto tozafina ba problème zamba ya non pas réagir ba problème na biso. Nous avons la chaîne de prière na biso ba maman na ba jeune dénommée femme de foi. Ils sont là chaque lundi à partir de 8h à 11h. En tout cas, tous ceux qui vraiment visiter la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit est là qui au rendez-vous. Ba témoignage ezali ebele. Je profite pour inviter ba ninga nanga ba jeune fille, ba maman, ba ya ba tous bazan na ba problème ba ya en tout cas comme la Bible dit mon père agit moi aussi j'ai juré. Ma prière makasi elekra awa miracle nzamba sala makambo minene. Nanga yo na banda ko église te mais na comment oya parce que na yeko comprendre que il y a quelque chose ici. C'est pour cela nazo benga ba maman ba jeune fille ba papa boya boko zwa miracle na bino o nyon subituma bozango na vie soki boye boko se retrouver. On a sepela na journée ya lundi pour na lex na banda na ngona prière ya ba maman na yo ka maté ya ba maman esunganga même na faye nanga. Prière oyo vie faut ko luka nzambe. Esika oyo nde tozwaka nyonso omoyinga na prière ba mama na koloba ba jeune fille lokola ngai ba ya basambela donc omona pena loboko nzambe aza na kati esika oyo nga na yaki na ba problème nasalika un mois ya pamba nakomi ko retrouver na sourire. Awa na mangembo bet peret na chaîne de prière ya ba maman spécialité ezalaka kaka moko kokata balia ya famille pe kobenga na satana mosika ya mabota. Adresse pe ezakaka moko na makanza numéro 62 Chaba Gambela na commune ya Ngiringiri. Yakande ko mama awa nde ba solution ezali na kombo na Yesu Masia.